Nzambe natiki Belle-Vie na maboko na yo Yesu. Nayebi ke Belle-Vie a dérangeaka mutema kumpanda. Et souki kaka te a dérangeaka mutema ya Madame le banquier na Monsieur le banquier. Et souki kaka te Yesu a dérangeaka moto aza na kati ya politique. Aza influent Yesu. Belle-Vie aza influente te. Belle-Vie aza ka na écriture na maboko. Bambongo bango baza nango Nzambe. Belle-Vie aza nango te. Kolo na banque no ya Lola. Chambongo na yo na molimo Angers. Po o influencer mbongo ya mokili o ezomona. Papa, batu oyo bazosala makambo wana bamelaka mai oyo sala. Ne fais jamais ça. Okoki kotala. Et arrive à Toko le batte que ndenge muntu ayela biso tout le monde est hypocrite. Bino pe boko mato ebisa bino eloko. Non. Okoki kotala. Soko tali commenter na ndenge na yo. Yo ya kotali sabiso za na problème na Belle-Vie. Soko za na problème na Madame Belle-Vie jusqu'à maintenant oluka Belle-Vie te parce que bolia bomela. Vous allez ensemble. Belle-Vie a bandi Bella Production. Oza muto yamba Belle-Vie pona kolobelela sur vision na ene bandeli. Totuna kayo. Est-ce que ozwa temps ya kokuta na ma Belle-Vie bo traiter likambo wana na privé? Donc soko kobundisa carrière artistique ya Belle-Vie te soko kobundisa vie privée ne. Yango na tobenga ngo ke autonga carrière. Et puis surtout zongi sima Belle-Vie na zongi sa sila sur scène na YouTube. Et puis Belle-Vie nde a boosta sila sur YouTube. Yango toloba ke atongi carrière na ina sila même temps. Ata bo financer mbongo. Madame le banquier, ata o financer mbongo. Kumpanda ata o financer mbongo. Otie ba moyen G. Otie matériel ya mokili mobimba. Bobo to l'écriture à Belle-Vie te. Sikoyo. Awa tango yo kotalisa biso que guerre, eza guerre moko loyale. Et puis olobi, oza d'accord ya ba challenge. Challenge et salama. Oza d'accord. Est-ce que eza makambo obo solo la ki na privé na Madame Sila? Parce que oza partenaire né à vie. Aya kotalisa biso ke azaka na relation ya bien te na Belle-Vie, ye na Belle-Vie bazaka na ba problème. Lelo siko on a le présent. Monsieur Vincent aya kotalisa biso ke akoki kobundisa carrière artistique ya Madame Belle-Vie. To simbi wana. Entre tension et réflexion, la vérité prend forme. Bienvenue sur notre chaîne, votre chaîne Haute Bascule. Abonnez-vous massivement na chaîne Abino Haute Bascule. O esa la Abino ba information bio. O ezaka toujours wana pona kolongola bino ba stress. O ezaka toujours wana kotombola image kotombola ba produit ya logo na biso o eza Belinda Kandi. Belle-Vie, la patrona que je salue. Mbote belé encore, na papa Tigre, manager de l'X, Bambote Nabino. Émission, vous avez droit de savoir. Bozala kaka na droit ya koye, batangu votre CPI. Ayaka sege marambu ya rolobele la ejali, sege marambu ya rosolole la ezali. Lelo vraiment, na analyse na biso, na émission na biso, vous avez droit de savoir.
to solo la sur sortie médiatique ya Vincent oyo ayaki nango aye nango na motema na ye mobimba toko analyser yango awa et puis toko sala moi résumé mukie na film na biso oyo eza sur le marché oyo ebengami na kombo ya vaticination oh lobi totalaki 8e épisode vraiment na 8e épisode sans plus tarder tokobanda mala moko na 8e épisode lobi ba message moko epesamaki wana na ozwaka mwa mukie na tableau ya Papa Serge na Ronel. Papa Serge azotalisa Ronel na vaticination na 8e épisode ayebisi ya lobi que oza na étoile. Mais ce que po étoile na yo engenga. Po okende penza liboso ngana na pouvoir ya koide yo. Parce que soto zongi na ebandeli tolobali tobi film on ndenge ezokendele on dirait comme si makambo ya spiritus ya spiritualité eza awa bandeko Papa Serge azoloba nako aider yo okoma étudiant oyo oko briller oko leka batu na université place wana madame Belleville atei alobi mayele mutu apesa yango eza nzambe parce que toyebi te abriller akende liboso université mobana ezala ye na ye. Donc so to comprendre bien message au Papa Serge alingaki a passé na Ronel ezaki akota na roya yeah. Madame Belleville place wana tei bato batanga ba universiteur kokende jamais koluka mayele et pas bato mokili te parce que ozo salela don na yo naturel te kobotama na mayele ozala mutu ya mayele eza eloko moko obotami nango eza pe na mutu mususu abotami na mayele te mais plus azotanga ba classe à se concentrer ana ena don wana naturel te ana mayele wana ne balba inné exode mayele wana inné ana ngote mais quand même temps azotanga ba classe et dépendant pe na ndenge yo zomi peselela parce que eza na mutu mususu boye obotami no za zoba OK université au saloyenge na école kutu secondaire n'en parlons même pas au salara nini nde bazar ya batu wana bakomaka na ba idée ke ngana kende na koma na mwa ba roya yeah eza su ya yo te mususu ozomona to bazoke ko corriger ba examen kuna lokola kombo na déjà travaillé donc bazo tchao ba point o eza yo te bato wana baza aveuglé donc madame Belleville atei place wana bandeko balandi to landa film na biso vaticination na bokebi makasi parce que madame Belleville na kati ya film oyo a révélé makambo ebele na kati ya révélation o kaka ndenge ya zara leader voyante en écriture amimonelaki déjà yango leo toye ko se retrouver ndeko Vincent ye motema na ye mobimba polele ya koya kotalisa biso mais toko analyser makambo wana parce que soko lakisaka biso ndunda kenga spécialité na ngeza ndunda toyeba oke kene na restaurant mama na balamba ndunda bien oye kotalisa biso susu ke nga na yeba kolamba ndunda te nga mingi pondu okomi deya na de langage yango wana ba famille bota bo consommer film na biso vaticination massivement famille bota bota la film te famille bota lelo obokoti na distraction plus bokomi na caractère ya Abakouk a préféraka atala nanu bato na mafinga
que atala ba film. Parce qu'apparemment lelo et continue na katia famille Libota. En tout cas ba famille Libota boza la motiver. Soki na notali tous les deux chaînes na bisote France 24 na nini oh comment nini ah ba chaîne nini oui ah donc soko tali nanu te ko yetala te ko kende ko tala te silisa nanu ko consommer produit ya logo na biso et puis ba famille Libota bozaka na tina ya ko kende ko tala kuna te parce que tout le monde n'a jamais Abakouk na commentaire ya vidéo à madame Bellevie bata la madame Bellevie na sadra soki bino bokomi na niveau ya kokenda kotala film ba famille Libota et puis vous commentez que ngai naza famille Libota mais na sepe na film félicitations. On ne change pas l'équipe qui gagne. Soroza fanatique à mutu ate équipe ezo pour la famille Libota kokendete. Parce que j'ai bien compris muto akende kotika commentaire à miyebi inutile natanga kombo na ye azavra madame Belvité. S'il vous plaît la grande famille Libota ne fait jamais ça. Ori rotala et arrive à retrouver le baté que tout le monde est hypocrite. Bino pe boko mato e bisa bino eloko wana. Non. Ori rotala. So rotali commenter na ndenge na yo. Parce que to commenter que to diriger bino ko kende te ko commenter te non. Mais ko tia kombo ya famille Libota te. O eza ba fani ya Bellevie. Parce que si on tient comme la famille Libota, on tient tout le monde. Tient comme on a commenté. Tobo ite toza d'accord, so muta osa elo wa malamu, il faut to produire to quoi nini? Baba nini? To acclamer. Mais ko tient comme la famille Libota, s'il vous plaît. Est-ce que bino si bon mona Abakouk moi ya talifi mabi ngana za Abakouk félicitations Bellevie. Comment bobungi nzela bo nani ba famille Libota. Bobungi nzela pourquoi? Toro solo la. Suite ya likamo na oloba to solo en matière de famille Libota news. Wane ezaki na kati ya promotion ya film na biso to consommer film na biso vaccination to zala focus Bellevie tango yaka na slogan aloba focus ezala pas maté to tika la focaliser sur notre produit même si Bellevie lelo akomo beta 1 cas na 2 jours non tika la jamais ko trahir Bellevie. Si tu sens que on a makila famille Libota et tambolo na kati nenga ekulaka et tambola Bellevie kandi ou rien. Et le quoi ça mimbo c'est bon répéter en lisouté. Bon répéter en côté avec tous les respects que je vous dois. Merci beaucoup Nabino Nyonso obozo temps Rolanda partie oyo to continue na deuxième partie maman na likambo na biso lelo toko analyser ba propos ya Ndeko Vincent oyo aye ko talisa biso avant to banda na kozonga mwa mukie sima parce que il faut kozonga mukie sima ko sala résumé ya makambu. Pourquoi balobaka eza na ba passé mususu yaka ko rattraper biso dans le présent. Monsieur Vincent atali sarabiso ke aye ko soutenir Sila comme technicien. Wana ezaki premier point oyo atali saki biso makambo ebandi. Aye ko soutenir Sila lokola technicien.
na deuxième point mususu na le passé aya kotalisa biso ke azalaka na relation ya bien te na Belle-Vie ye na Belle-Vie bazalaka na ba problème. Lelo siko na le présent Monsieur Vincent aya kotalisa biso ke akoki kobundisa carrière artistique ya Madame Belle-Vie te. Tosimbi wana. Tangu oye ko sal ozolobo ozosala référence na nini? Parce que jusqu'à maintenant, oye bisa biso ke ozaka na problème na Belle-Vie. Lelo oye ko talisa biso, c'est bien bon. Ofongoli motema na yo. Parce que oye osali eza lokola o contredire ba communicateur asila. Na ebite e kozala na batu musu ba kozala d'accord te na ba propos na yo. Est-ce que oye kosala ngo parce que makambo oyo eza na minute sur la toile oyo ezoloba make abotelo la Belle-Vie reine babosani ke ata bo financer mbongo Madame le banquier ata o financer mbongo kumpanda ata o financer mbongo otie ba moyen G otie matériel ya mokili mobimba boboto l'écriture à Belle-Vie. La reine de l'écriture, c'est Madame Belle-Vie. Article à la bombe. Vincent oye kotalisa biso ke ozana okoki kobundisa carrière à Madame Belle-Vie. Oui. Oye lobami na se yango lobami ti likolo. Na miso nzambe amoni ke oye kotalisa na public. Olobi wana problème à Belle-Vie. Est-ce que c'est vrai? Parce que yo ya kotalisa biso oza na problème na Belle-Vie. Soko oza na problème na Madame Belle-Vie jusqu'à maintenant oluka Belle-Vie te parce que bolia bomela bozala ensemble. Belle-Vie a bandi Bella production oza muto yamba Belle-Vie pona kolobelela sur vision na ene bandeli. Totunaka yo. Est-ce que ozwa temps ya kokuta na ma Belle-Vie bo traiter likambo wana na privé? Siko du coup na vent oyo et puis na makambo ezo circuler sur kumpanda na Madame le banquier na Monsieur le banquier oyeko ko salela biso ke okoki ko bundisa carrière artistique à Belle-Vie. Siko soki tolobi to analyser okoki ko bundisa carrière artistique ya Belle-Vie. Ozo soutenir Sila. Avant oyaki koloba na biso ke Sila oye kaka juste ko aider na plan technique. Mais lelo oyo kotalisa biso ke oza partenaire à Sila ya vie. Oui, je suis d'accord avec vous. Koya koloba ki obundi sa carrière artistique à Belle-Vie. Mais on a déjà un problème à Belle-Vie. Si ko okobundi sa carrière te. Si ko problème on a Belle-Vie. Et si vous traitez en privé, je ne pense pas. Mais au total, ça biso okoki ko bundi sa carrière ya Belle-Vie guerre o na ndenge yozo soutenir Madame Sila et ça que et ça la guerre moko loyale. Moi je suis d'accord avec vous messieurs. Na lobango awa plusieurs fois. Toti kama finga le côté to banda kolobela ba produit ya ba logo na biso. Boye bolobi scénario à Belle-Vie oza mal écrite. Comment on appelle casting eza mal fait, mal choisi. Biso pe to côté sabino tala film ya Sila kingani et simbite na rôle et concordete et comme guerre mo loyale. Guerre moko professionnel.
na pla wana je suis d'accord avec vous. Maintenant ce que problème oyo nga na obetela c'était oyo zala nango na belle vie. Bo traité yango. Donc ce que obundi sa carrière artistique ya belle vie, ce que obundi sa vie privée ne. Parce que koya ko ça la sortie médiatique, au salango plusieurs fois. Que oza na problème na madame belle vie. Lelo lobi okoki obundi sa carrière artistique n'était jamais. Et ça là bien. Et puis en privé on félicite à belle vie, à sa femme forte, fille mais si li batie mususu donc atika kata morte. C'est que obundi sa vie privée belle vie. Parce que oyo loba dans le passé, yango mona ebande na loba ki que le passé na biso mususu yaka ko rattraper biso. Oyo loba dans le passé. Est-ce que ici au arrangeant parce que moi je m'y attendais que oya ko rectifier eloko loba dans le passé. Yaro hotel sabiso que oza na problème na madame Belvi. Mais on rectifier en côté. O sali donc on se contredire. Ya quoi ko loba que o koki ko bundi sa vie artistique qui a belle vie. Ce que problème oyo zara nango na belle vie. Parce que songa na lobi na za problème IGF. Il faut na tia ba manière nini. Ya rebundi ça y est parce que toi un problème, toi un rancune. Parce que na kati ya problème oyo lobi bozara na problème na belle vie. To mon na rancune, eza bongo te IGF. Ce que rancune wana pour soki de mutu bokomi na ba rancune o eza grave. Oso banga to yo tali sango na mukili. Et puis tango lobango oyebaka te ke toko lala to la mukato souhaité te nzamba bate la belle vie. Osali sortie médiatique moi bongo. Que lelo belle vie azali susute. Obi ke vidéo wana ba koki ko kangelo nango parce que yo ya kotali sa mukili mombake o ana problème à belle vie. O rectifier le wana te. Wana ezaki premier point to tie mupanzi. Place wana o rectifier yango te. Au bout de sa carrière, il y a belle vite, je suis d'accord avec vous. Tonzimi. Sikoyo. Awa tango yo kotali sabiso que guerre, eza guerre moko loyale. Et puis olobi, oza d'accord il y a ba challenge. Challenge et salama. Oza d'accord. Est-ce que eza makambu obo solo la ki na privé na madame Sila? Parce que oza partenaire né à vie. Tu as quelque chose à dire. Tu as un mot à dire. C'est que ça makambu obo solo la entre yona Sila. Parce que je crois que ceux qui sont ba partenaire. Nenga to travailler na cherche ça pour ça. Akene na plateau mo boya sa mère. Ba benga na émission mo boya. Non ke kolobelela. Et puis nenga to travailler na exoboye. Avant na mona makamu sur la toile ebisanga bi ah na kene place mo boye to kutana na Sila. To kangisi kutu photo mère. Non trouvons ça normal. Et ça bongo. So bo vrai. Et comme ça m'a te sur na mona na réseaux sociaux ah exona Sila. Et normal. Mais ce que ça qui a betelinga tena na moni yango boye. Ah, na mona déjà que c'est moins 12 mois bizarre. Mais na yebi que na sala ki au courant. Avant na mona ngo même ba post. On a gi mo exemple muke. Yango na lobby. Oh yo yo ko talisa wana parce que au contredire ba mida, au contredire ba esse. Au contredire ba tendresse, au contredire Zuma. Est-ce que vous êtes d'accord? Parce que yo kotal sabiso que on dirait comme si son n'a que plus loin chacha. Alors kotal sabiso que c'est le fait to finga na ba film to ke na ndenge bango balinga ba terme wana. Bino bo finga film a belle vie, biso to finga film ya Sila. Est-ce que bango baza d'accord? Ou bien Vincent au sentir que olingi o se laver réputation non parce que na makambo tu as perdu d'abord ta réputation. Parce que
na kati wana ya ba makambo yango esali ke ebimisi na makambo ya Baby Donja. Donc omoni ke réputation non et comme un moi ndenge moko boy. Est-ce que sali eloko wana po sali réputation on laver réputation na yo ou peut-être au sentir que parce que quoi hotel ça biso za partenaire ya sila ya vie elingo lo belo hotel parce que mutu a mutu moi sina mobile bakaboli ba ne belé bakabwananga. Donc soko lingo yo l'exception eloko moko boy te okoki na koloba ngo te surtout na monde oyo so na ke plus loin libale boti bana esali ba ne belé e panzana mais yo ko tiela biso te ke oza partenaire ya sila en vie sikoyo na kati wana oye kotalisa biso lisusu ke olingi guerre oza guerre moko loyale. Est-ce que batu ya sila baza d'accord ou peut-être au sentir que olingi o se méfier na yo parce que marambo e komeli mabe maramba ba liwa e komia maramba robenda makolo e komia parce que biso bato Belleville mikolo yo mot d'ordre eza to osamela mutu nyonso azoluka akwesa mutu a Belleville nzamba boma ye bomo nango lokola bajete nde tosalaka prière ndenge asala prière eza prière nanga mpe na ndenge ya solo epuis bamama ebele comme Ornella Mawanga ayebisanga bi prière nanga ya mikolo bagene ezaka nzamba boma mutu nyonso oyo aza na idée ya kobundisa vie artistique à Belleville. Est-ce que oyo kosala ngo mpona kolave eloko wana ya komilongola parce que makambo eza mabe minduki eza ya kotelema na miniti oyo minduki eza kotelema na réel boy et puis na spiritualité minduki eza ya kotelema na ndenge mokie te nzambe protéger Belleville avant oyo ndenge banda koprotéger depuis tina lelo oyo kupanda zala na bamoyen nyonso akokwesa Belleville me akoka te continue obatela ye nzambe abana bitike ou peut-être mission bokoki koresir yango te mission nga nazoloba eza kodestabiliser Belleville parce que soki oza partenaire ya sila en vie oza na mot à dire 25 ans d'expérience ya musala oyo comme oza na mot à dire oza partenaire yo po koluka image ozoluka ke esoloka na entreprise mutu moko soka linga nuire entreprise boko sacrifier mutu wana po entreprise etelema siko 25 tangu batu na bino bayaka ofinga Belleville de tout parce que to blessaka bango te ndenge lolenge oyo biso to blessaka sila te ndenge lolenge oyo batu bayaka ko blesser Belleville parce que oye ko sa sortie médiatique lelo na mukola lelo nde toza vendredi boye yeba ke ba émission ero salama sikoyo tozoyeba te est-ce que lobi vrai est-ce que lobi yango wana na lobi ke eloko o sortie médiatique na yo ndenge osali yango toyebi ti parce que nga na santai ke eze eloko mo bosali on dirait comme si lokola pe toza na vaticination eza prédiction oyebi eloko moko boye olingi omibimisa. Ce que moi je senti selon moi ne na sali analyse c'est bien soko reconnaître que eloko moko boye nami benda nami sala boye nami laver eza normal. Koya kotala oya otalisa biso ke sila na problème a mutu te sila koyi kosala ndeko ne mabete oyebi sila ceci cela eza bien mais est-ce que tango oye kosala o démarche nini oyo sila asali na ba communicateur na ye parce que
nakoyoka yo monsieur Vincent na sentir que yo ye na yo na cœur ouvert olingi pe o protéger image ya entreprise oyo yo oza partenaire à vie oh lelo yo kotalisa biso oza partenaire en vie mais dans le passé otalisa biso ye kaka na plan technique pour na koya ko aider est-ce que makambu o esalamaka eko se répéter to eko se répéter te parce que na ngambu ya biso belle vie on est d'accord tozwaka 1 heure du temps ou 2 heures du temps ya koya kolobelela film soko lobi guerre ekomi loyal tozwaka déjà baton ebele ya koya kolobelela sur film na biso parce que tozwaka temps ya kotala film lelo oyo communication na ngambu ya ndeko sila eza mabe mutu azobanda attaque ya émission bevio bevio bala mubala batu bevio bota te bevio sala boye abosani mpe ke sila bota te bevio mutu boye asala yo bo azongisa boye abosani mpe ke sila mutu boye asala ye azongisa oui recadrage eroya nango Vincent nga mpona ndima mambo oyo lobi namona batu na bino bazwi temps ya kovanda basali analyse sur film ndeti film na bino kindoki ana boosala wana eza bien na mesure na ndenge ya capacité sila eza bien na age na ye ya makambo ya film eza bien na ndenge pa tiaka Bellevue ke aza nani rival na ye yango wana oyo yo ye kotalisa biso na TV ekozala oyo batu na bino balobi te parce que na ozonga en tout cas o nga na lobaka na komaka nga na kozonga tangu bakoya kosaprendre na madame Bellevue nakoya kotuna monsieur Vincent olobaki guerre ezala loyal to soanela sur ba produit na biso to soanela sur ba challenge ya ba film sikoyo oyo parce que lelo bolatisi famille libota kazaka oyo eza yango te lelo eloko oyo baleza bakuku bajouer lokwa babini lokwa baza ba victime se victimiser mais c'est pas le cas bakoti pena ndeko bakotaka na ngata poso na ye bazwi mafinga na bango lelo balati na ngamba famille libota pour diminuer madame Bellevue que famille libota nde bazofinga ba artiste comédien non c'est faux c'est archi faux lelo oyo mbango ezo circuler et puis bato théâtre je m'adresse à vous bokei bafuti bino mbongo epa madame le banquier maintenant bino bokoya na basortie médiatique mpo na koya kotuka koya kolobela sur bacommunicateur à madame Bellevue mpo bino boya bose victimiser on est déjà au courante ya baplan na bino ça va pas passer parce que soki bozalaki ba vrai lelo bana mibali basali réunion balobi ke il faut baboto la reine ya Bellevue parce que na otia sila te reine oyo Bellevue aza nango lelo oyo eza ye moko Bellevue azo bunda ye moko en tout et en tout Bellevue lelo azotonga carrière ya théâtre soki lelo Bellevue aza victime ya baku ebele parce que atongi carrière na ye na sila en même temps boyebi yango to boyebi yango te bato mosusu boloba nanga ke bato mosusu boloba nanga ke nazo chiter nanga déjà parce que église mo eza baobeta musique donc musique protégée soki bato mosusu boloba nanga ke CPI sila Bellevue tongi carrière à sila na ndeni parce que Bellevue ndima bato sila basingaka ye po sila régner
Est-ce que si boka Belleville a porté mon plainte? Parce qu'ils ont une accusation grave au Bakiza Belleville. Ba mensonge eza impardonnable Bakiza Belleville. Yango na tobenga ngo ke autonga carrière. Et puis soto zongi sima, Belleville na zongi sa sila sur scène na YouTube. Et puis Belleville a boosté sila sur YouTube. Yango to lobake atongi carrière na ina si la même temps. Yango mona retombé ayaki abimi meilleur scénariste d'Afrique centrale. Ayako bima parmi les 50 femmes qui inspirent. Toi, tu as ni la nation ou bien la société. Et ça n'a rien sali. Ba comédien beaux vrai. So ko za prêt ya okende kote ba pesi ombongo. Ko yate oluka otuka Belleville pour mona ba communicateur à Belleville. Bo jouer le mombo bo kende na malembe. Et puis, ok, na yebisaka bino. Soki okei, ebebeli yo, bobengaka biso na ba téléphone, non comprendre te, ko sala ngote. Parce que cette fois-ci, biso ba journaliste à famille libota to enregistre kate. Maintenant to kokoma ko enregistrer ba artiste comédien o bobenga biso parce que bino bozo jouer ba hypocrisie. Boya otalisa biso ke boza ba victime ya batu ya Belleville. Lelo bo latisi biso kazako eza ya biso te. Et si to moni bino na ma jumelle, to zana bino mayele. Wana ezali na para ba comédien, analyse na biso na yeko sa sur makambo Vincent. Et puis Vincent, je suis d'accord avec vous, o lakisi biso oza cœur ouvert, oyeko lakisa ke okota okosimba okobundisa carrière artistique à Belleville, guerre ekozala loyale. Je suis d'accord avec vous. Et c'est ngape mutamayele, Vincent oza mutamayele, moi je te connais bien mon frère. Mais, yebaka ke, tozana yo lisu na lisu. Biso famille bota, sutunga, CPI, nazano lisu na lisu Vincent. Nazano lisu na lisu aussi na lobe anakati. Soki makamu oyo yo lobi, ke batu na bino, basaleli yangote. Pour jusqu'à maintenant, je vous donne ma parole. Je ne vais pas venir ici pour s'apprendre à Madame Silla, pour rien. Et puis, na s'apprendra pour rien. Je viens toujours répondre. Nenga bino otali sike sa guerre loyale. Bokata koto bobomba. Vincent tozana o lisu na lisu. A bon entendeur, sali. To sepeli ndo lobake o bundi sa vie artistique ya Belleville. On est d'accord. Mais lisu na lisu. Ton dimi pardon. Parce que ça le ko se racheter. Ton dimi. Mengana yo ka boy. Babenga ba ne batami sous 5 heures nde basala. Eza kwa aotala boye. Mais Vincent nga lisu na nge etalo boye. Lisu na lisu. Likolo na likolo to ça. Merci beaucoup Nabino no Sobozaki et Bella Rolanda émission vous avez droit de savoir ezaki présenté par votre CPI Darling Love ma famille Bota to kabwana déjà Bota filmé Bota koke na distraction. Merci beaucoup na Exode Mikebi Wazena Sima caméra. Un grand merci encore à Papa Tigre, manager d'élite. Nzamba bate la bevi. Toka bwana prière. Prière à l'élo, est sérieux. Bon, je suis vraiment sérieuse. Boka misu. So bwana mandak, boko mi na place à prière. En tout cas, vous allez concentrer. Parce que Dieu va faire quelque chose. Pour na madame Belleville. Nzambe na tiki Belleville na maboko na yo Yesu. Na yebi ke Belleville a dérangeaka mutema kumpanda. Et souki kaka te a dérangeaka mutema ya madame le banquier na monsieur le banquier. Et souki kaka te Yesu a dérangeaka moto aza na kati ya politique. Aza influent Yesu. Belleville aza influente te. Belleville aza ka na écriture na maboko. Bambongo bango baza nango Nzambe. Belleville aza nango te. Kolo.
na banque no ya Lola. Tia mbongo na yo na molimo Angers. Po o influencer mbongo ya mokili o ezomonana. Papa, batu oyo bazosala makambo wana bamelaka mai oyo sala. Ba respiraka na oxygène oyo pesa biso to futela yango mbongo te. Kolo Yesu baliaka mungwa bakatisa na ba prince. Seigneur, yo lobi ete na Bible na ba koselo likambo bakuto nango te. Oyebi motema Belleville koleka biso moko. Koleka yo moko koleka na Belleville. Kolokota likambo. Kutana na mutu nyonso oyo azoluka ko combattre Belleville na moi pe lokola na butu. Batela Belleville na bamakama nyonso invisible visible kolo Yesu. Sika ete mutu a célébrer Belleville. Mutu a fongola champagne likolo ya shit ya Belleville. Protéger Belleville. Batela misala na ye. Amen. Prière esuki nango a. Tomonani, bye bye.